Résumé to mokuse ya mateya ya ndeko Frank ya février 2018 epesami na lingala facile. Balingami mibali pe basi kati na Kristo. Ezali ndeko Frank azali kolobela bino kuuta Centre Missionnaire International ya Krefeld na Allemagne. Na reconnaissance nyonso tozali kotala na sima na mayangani oyo nkolo apesi biso na yenga oyo eleki. Bato basanganaki kouta na Europe, Russie, pe bamboka ya Est, bamboka ya Ouest ya Europe, pe ya Afrique, pe ya bamboka ebele-bele. Na ngolu na Nzambe, tokabolaki liloba kitoko oyo Nzambe alaki pona tango oyo, pe totangi liloba epai wapi tobetaki sete ezalaki na Deutéronome chapitre 4 verset 10 mingi eteni ya mibale tango Yawe ye moko ayebisi ngai sangisela ngai epai na ngai libota na ngai po ete bayoka maloba na ngai sangisela ngai libota na ngai eyoka maloba na ngai. Balingani tokokende mozindo na makambo wana te, toza kaka mwa na miniti muke, kasi oyo ezali message ya tango oyo. Sangisela ngai libota na ngai po ete libota na ngai eyoka maloba na ngai. Liloba na ngai ya ebandeli, la parole originale oyo ekomami kati na makomi ya bule oyo tozali kobenga Biblia. Balingami nazali kotala sima na bambula ebele na bokonzi ya Nzambe. Tozali kotalela pe na histoire mingi kotala Jérusalem. Toyokaki basangelaki na ntina ya Jérusalem, engomba oyo ezali kapitale ya Israël. Toyokaki ete président ya États-Unis akendeki na mur ya lamentation pe atiaki liboko na ye likolo ya mur wana ya lamentation pe abondeli mpona libota na Israël. Balingami nakokende na mozindo na makambo oyo te, kasi tango esili koleka ndeko Branham azali koloba soki olingi oyeba ngonga talani montre na yo, soki olingi oyeba mokolo talani calendrier, kasi soki olingi oyeba ndenge tango ekei na makambo ya Nzambe talela nde Israël. Boyi na ngolo na Nzambe kolo ye mei akosilisa mosala na ye na baponami na ye oyo bandimi liloba oyo elakami epai ya Nzambe pe elaka moko ezali komema biso kati na kokokisama kati na réalité. Message ya tango oyo ezali réalité. Totailaki lisusu Matthieu 11 tango nkolo ye moko apesaki mutuna. Bokende komona nini? Kulobaka na ntina ya ntombo na mosala ya Jean-Baptiste. Bokende komona rozo to litito ezali kotepa na mopepe. Bokende komona mutu oyo alati bilamba ya bokonzi. Bokende kotala nini? Mutu oyo atindama epai ya Nzambe na liloba oyo elakami engebene Malaki chapitre 3 mulonga liboso akomemaka message oyo ezalaki kobongisa nzela ya nkolo pe kotalisaka na libota oyo ebongisami pona kokutana na Hamashia. Kasi sasa ipi elaka mibale ezali kokokisama. Talani makomi ya mutuya pe liloba to verbe envoyé na kotindela bino mosakoli Eli. Boye Nzambe nde azali kosala etinda
musakoli nde azali komema sango to message. Boye na ngolo na Nzambe nakoki kopesa litatoli ete nayebaki messager na biso uta mobu 1955. Balingami lokola Israël azali komobongisa mpona kofete 70e jubilé na ye po ete kubana mobu 1948 lelo tokomi mobu 2018 ekoki 70 ans pe eleki ezalaki pe coïncidence te ezalaki pe accident te ngai ndeko Frank kobanda 1948 nakabaki bomoi na ngai epai ya nkolo nazwaki ngolu wana nayambaki nkolo lokola mobikisi na ngai na consacré vie na ngai epai ya nkolo pe nayambaki ye lokola mobikisi na ngai uta mobu 1948 bongo na mobu 1949 nabiki libatisi ya Molimo Mosantu. Bongo na 1953 natangi livre oyo mokonza nango ezali mutu oyo atindami na Nzambe, un homme envoyé de Dieu, William Branham. Mutu oyo atindami na Nzambe. Mukanda wana buku wana natangi yango na 1953. Boye tango natangi buku oyo nayokaki posa makasi nakota na mutu na Nzambe. Bongo na 1955 libaku wana epesamaki ngai nazwaki libaku ya kokutana ya komona mikolo ya Biblia na miso na ngai na musakoli oyo alakamaki pona mukolo oyo pe pona tango oyo pe tosanganaki ngai na ye na masolo na telefone kukutanaka tango nyonso pe kosololaka na ye tango nyonso na ngolo na Nzambe mutu oyo Nzambe atindi na etinda ya Nzambe pona libota na Nzambe pona tango oyo engebene na Baroma mukanda ba Romain chapitre 10 nani oyo andimaki mateya na biso boni okotindama soki ozwi manda te batindi biso engebene na manda ya Nzambe basakoli nyonso bazalaki na manda ya Nzambe. Moïse akoye koloba oyo atindi ngai, Ezayi pe akoye koloba tinda ngai, Jérémie pe basakoli mosusu pe lolenge moko wana. Kasi na mubu 1933 molingami ndeko Branham azwaki manda ya komema etinda to message oyo ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya nkolo Yesu Kristo. Sima na yango balingami pona nena zolo balikambo oyo nalobaka mbalebele ngai ndeko Frank na yokaki mungongo kolobaka pe ya makasi pe na mbalebele mbala liboso le 2 avril 1962 tango nkolo amandate ngai pe alobi na ngai nakotinda yo engomba na engomba pona koteya liloba na ngai. Tango nkolo ayebisi ngai mosali na ngai bomba bilei boye pe mosakoli ayebisaka ngai bilei oyo sengeli kobomba ezali liloba oyo elakami pona lelo. Balingami sangisela ngai libota na ngai po ete eyoka maloba na ngai. Naza na motuna na bino bandeko oyo bozali koloba ete bondimi message. Naza na motuna nani oyo Nzambe autilize tango Nzambe azwi mutu na ye na nkembo. Nani oyo Nzambe apesi manda
pe a confirmer yango na nzela ya musakoli na ye oyo azongeli mot à mot liloba moko moko na anglais oyo nzambe ayebisaki nga na allemand pe nsima nango alobi zela po ete obanda kokaba bilei tikino okozwa ndambo ya bilei. Balingami nakokende na muzindo na makambo wana te kasi nzambe banzela ya nzambe ezali ebongi be pe mbela na nzambe to apele ya nzambe etikalaka toujours bongo. Nzambe ayebi oyo azali kosala. Nakopesa mutuna na bino bandeko mibali. Nani oyo azwaki manda ya kokende engomba na engomba, mboka na mboka, pays na pays? Nani oyo a visité 165 pays pe atei na mokili mobimba pe na azui ministère ya koteyaka na télévision ko tushaka batu ebele pene ya 10-12 millions na 56 stations ya ba télévision ko memaka le ba nzambe oyo nzambe aleki pona mikola lelo pe kongangaka mbela ya suka. Ebongo balingami ndeko Branham alobaki message ezali nini? Message ya tango ezali nini? Ezali zonga epa ya nzambe, zonga na liloba, zonga na malakisi ya bantoma, zonga na ebandeli. Malakisi moko ya bapaya te, doctrine étrangère te, kasi bobele liloba ya sembo ya nzambe. Na sema yango nazali ko se rappeler mukolo ya 28 décembre tango nzambe na matoi na ngai oyo ndeko Frank nkolo ayebisi ngai mosai na ngai sangisela ngai libota na ngai po eyoka liloba na ngai. Ezali kaka Moïse te me awa bazali komona ndeko Frank avandi awa iyo na ngolo na nzambe ayebisi ngai mosai na ngai sangisela ngai libota na ngai epai na ngai po ete bayoka nini? Bayoka maloba na ngai. Nkolo oyo azalaki elongo na Moïse, azalaki elongo na William Branham, azali elongo na biso, azali elongo na biso pe lelo azali pe elongo na biso nyonso. Kasi bandeko oyo ya mibali bazali kupanzaka malakisi ya bapaya natina ya sept tonnerre, natina ya parousie, natina ya ministère de retour ya prophète. Ba faux enseignement nyonso oyo bazali ko pesaka ba division na kati na masanga. Kasi likambo moko oyo ezali sur ezali ete bozwaki mbela ko uta na nzambe te. Soki bozwaki, soki boyambaki appel ko uta na nzambe, bokoraki nde koteya bobele liloba na nzambe pe kotika oyo etikali epai na nzambe ye moko. Boko sosola mabete ba déclaration ya ndeko Branham po ete bokamata moko moko bokozongisa yango na liloba na nzambe oyo ezali autorité finale yango nde ekataka makambo nyonso pe ekorespecte boko respecte oyo nzambe alobi kati na liloba na ye. Ndeko Frank a traduit ba prédication ya ndeko Branham. Balingami tango bozali ko traduire bokotanga phrase moko moko mulongo moko moko pe bosengeli ko sosola yango po ete bokoka ko traduire yango na lokota mususu na ngolo na nzambe na koyi koloba ete na miso na nzambe oyo ya bomoi Dieu tout puissant oyo abengaki ngai pe atindi ngai pe apesi ngai ba directive na bambolo oyo nyonso ete tango tozali kosangana ezali pona kokabola liloba ya solo ya nzambe. Amen. Question mususu na kotuna bino. Bokendeki komona nini? Nini yango esalamaki na 1966?
Tango ndeko Branham azwamaki na nkembo le 24 décembre 1965. Nini yango elekaki? Liloba ya solo, message ya solo oyo ya Nzambe eteyami na mabele mobimba. Atambala moko te na kotaki na ba explication. Atambala moko te na mipesaka na ba interprétation te, na ba faux enseignement te. Atambala moko te. Kasi nazwaki oyo nyonso mosakoli alobaki, nazongisi yango na eloba na Nzambe, pe nazali kotubela ke mutu moko te azali na bomoi na kati na mabele oyo andimaka ndeko Branham koleka ngai ndeko Frank, pe natiaka ye na esika oyo Nzambe apesaki ye. Azalaki musakoli oyo alakamaki mpona lelo. Nyonso Nzambe a révélé ye. Kasi tozali kokabola liloba. Pe tozali kosangisa liloba na Nzambe, libota na Nzambe, tozali kosangisa libota na Nzambe po ete eyoka liloba na Nzambe. Po ete musakoli azongisaki biso na liloba. Na ba interprétation te oyo ememaka ba division bokabwani. Kasi azongisaki biso na liloba na Nzambe, azongisi biso na liloba na Nzambe. Seigneur moko, kondima moko, baptême moko, message moko, épouse ya Kristo moko. Oyo ezali tango ete tobima, tango ete tokabwana po ete tomibongisa. Boye Nzambe akende kolala te le 24 décembre 1965, kasi Nzambe akobi na musala na ye, pe azali kokoba lelo, pe nkolo akosilisa musala na ye na ba oyo babimi, ba oyo bazali kati na confusion te, oyo bazali kati na bulu yekete, me bazali kati na corps ya Christ. Pour être na kati na nzoto ya Kristo, confusion ezalité. Et pas na Nzambe, confusion ezalité. Pe épouse ya Nzambe, ezali épouse parole. Ezali épouse ya interprétation te. Épouse ya Nzambe ekozala ebongibe po na époux parole. Pour être akutana na ye tango akoya. Pona bozongi ya ye ekozala réalité. Bozongi ya mibale encore Yesu Kristo ekozala réalité. Ekozala révélation te. Ekozala kaka révélation te. Ekozala doctrine te. Kasi nkolo na biso ye moko akoya. Pe ba wei kati na Kristo bakosekwa nanu. Pe ba o tokozala na bomoi tokozala transformé. Simanango elongo tokokende na enlèvement po ete tokutana na nkolo na biso kati na mipepe. Pe tokozala na ye elongo libela na libela. Pe tobanda, aboyi pe tokokende kobanda repas des noces de l'agneau. Tika ete Nzambe apambola bino, Nzambe azala na bino na kombo kitoko pe ya bule ya nkolo Yesu Kristo. Amen.